mbula ya sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na babitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année bameilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na badimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers bavion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Vous avez belé, vous avez télévision, vous avez pour nous, la journal, pour la peuple, merci, la fidélité, pour confiance, pour continuer à causer la journal, la bibliothèque, pour la journal, pour la mise en œuvre, il y a deuxième assistance pour l'appui à FRDC, et qui n'a solo, et c'est qui bon entre commission, il y a défense et sécurité, à l'Assemblée nationale, PSNA, la délégation à l'Union européenne, Igor Hunting, et puis une d'état. Commission mixte défense, sécurité et Assemblée nationale PSNA ba échange qui na délégation à l'Union européenne où ils allaient qui conduite par Claire Gaudin. Ba échange se déroulé qui na oulette ya président ya commission de défense et sécurité ya chambre basse ya parlement où azali bongo Elia Walikale Ruben Mikondo na présence ya rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jack Njoli na qualité na ya membre ya commission P ya sénateur Massoudi Bilele oyo azali bongo rapporteur ya commission défense sécurité ya Sénat délégation oyo ya Union européenne et yaki kosala part na membre ya commission ya défense et sécurité na ba préparatif oyo ya mise en œuvre ya deuxième mesure ya assistante adoptée na ba état membre ya EU na cadre ya facilitation européenne pona oyo etali pe ezali ko prévoir ba appui ya projet ya force armée ya ba pays partenaires yango ndenge alobaki chef ya délégation Claudin Gaudin na sortie ya échange na bango bo simbaki ba échange oyo esalemaki à huis clos kati na ba échange fructueux oyo ba députés nationaux membres ya commission de défense et sécurité na délégation européenne bazonga kibongo na esengo makasi na ba éléments d'information oyo bazwaki na kati ya commission. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a la réunion stratégique au niveau pour l'évolution de la situation humanitaire et sécuritaire et longo et institutionnelle. Il y a ville, il y a Uvira, la province, il y a Sud Kivu. Héritier, moi, puis n'aime pas détail. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé un immeuble du gouvernement réunion stratégique à haut niveau et qui consacré à évolution de la situation humanitaire, sécuritaire et institutionnelle na ville ya Uvira na province ya Sud Kivu après Mbilinga oyo et Salemaki kuna na armée rwandaise et longo na allié na ya AFM 23 na journée yango ezalaki déclaré chômage chef ya gouvernement atenaki ko réuni na urgence ba principale partie prenante ya l'état oyo bazali kotalisa primonté ya ba impératifs nationaux pe nécessité ya réponse moko na lombango oyo ekosala mapona makambo etali crise bazalaki présent na bokutani oyo vice premier ministre en charge de la défense nationale ministre ya formation professionnelle oyo azali ko assurer intérim ya ministre ya justice ministre ya finance ministre ya communication pe média ministre délégué près le ministre des affaires étrangères en charge de la francophonie pe ya diaspora congolaise pe vice-ministre ya affaires coutumières représentant ya vice-premier ministre en charge ya intérieur à part bango ba membre ya gouvernement réunion oyo elobela ki pe présence ya expert ya ba ministère ebele oyo ezali concerné pour na ba service spécialisé ya l'état mingi direction générale de migration ba service ya sécurité pe d'expert humanitaire selon ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya atalisi ke bokutani oyo ezali ya liboso bo na série moko ya molai oyo ekosalema pona ba action oyo ekozala mener à court pe moyen terme na bokambemi ya premier ministre na milulu otosali lelo na tongo na premier ministre ezaki na objectif ya ko passer en revue situation nyonso. C'est vrai que babimi na Uvira
mais pour c'est soda na biso, il faut qu'on s'assurer que l'air babimi batikali na banzinga nzingate parce que boyebi intention na bango babimi mais kasi motema na bango etikali ka kuna pona koya koboma pona koya koyiba pona koya kopie toyebi pe que batiki ba infiltrer na bango na kati ya ville à Uvira yango avant que ba autorité provinciale bazonga il faut musala ya sécurité armée banie sala et bandi ko sala et salama et puis ça va résultat noki pour police pe kozonga et puis bakambia mboka pe ba kozonga pona kotala comment faciliter retour ba échange oyo balobela ki priorité situation humanitaire pe sécuritaire na Uvira gouvernement a insisté mingi na ndenge ba annonça ki retrait kasi ba impératif ezali mingi pona ko réinstaller progressivement ba service nyonso ya l'état oyo ezingeli ezala na ville ezali kakate kolobake ba se retirer kasi sengeli ko s'assurer na ba service ya l'état bazala réinstaller ndenge Patrick Mouyaya a talifi a précisé que réinstallation oyo e ko sale makaka na établissement ya ba périmètre ya sécurité solide et pas ya ba FRDC pe sécurisation ya ville na police nationale congolaise bakisa na ba zone périphérique ya Uvira porte-parole ya gouvernement a bakisi retour ya gouverneur pe ba autorité provinciale et ko sale na ba conditions sécuritaires soki ezali bongo réuni pour na ko garantir restauration durable ya autorité ya l'état situation humanitaire oyo ezali ko occuper place moko centrale na ba discussion présence ya DG ministère intérieur ba affaires sociales ezali ko talisa ko préparer ba conditions ya malonga pour na réhabilitation rapide ya ba service na ba frontière ya République démocratique du Congo gouvernement a lobby retour massif mon côté et kozala autorisé sans évaluation préalable pour na ko éviter ba nouvelle vulnérabilité mingi ya population oyo bazali concerné na impulsion ya premier ministre réunion oyo et aborda ki pe question ya justice pe ezala ki moko ya makambo etali impunité ba crime oyo ezali kosalema na Uvira et sengeli ba sanction ezala gouvernement a salué patriotisme ya communauté locale oyo ba boya ki tentative et instrumentalisation pe ba sengi na préservation ya cohésion sociale message oyo ezali clair pour na ko éviter stigmatisation ya communauté mingi vraiment pe lisusu ko kanga ba brèche nyonso pour na ko lukate ko exploiter yango et pas ya ennemi réunion oyo et marqué qui point de départ na dynamique gouvernementale structurée articulée autour ya action humanitaire sécuritaire judiciaire oyo ezali ko viser ko restaurer durablement autorité à l'état na Uvira pe ko protéger ba civil ko garantir retour progressif ya stabilité. Ba élément qui a la police ya Souciette ngamaba kuna na nsele oyo kuma kabongo pa ya capitaine Sele bango batiaki maboko na makulu na oyo baza kotungisa population na ba machette reportage. Malgré ba élément ya police nationale congolaise bazali kosala mosala pour na ko sécuriser population na ba différents coins ya ville ya Kinshasa kasi mwa bilengi mususu matoi mangongi bazali koyokate lokola oyo bozali komona azali kobotola baninga ba téléphone pe biloko ya ndenge na ndenge na machette na maboko awa toza na commune ya Nsele na plaza mingi penza na Sociate oyo babengi ngamaba ya ngonde ezali kokambama epai ya capitaine Sele Kamango balingaka population a vivre na kimia bazali kotia maboko na ben civique nyonso lokola oyo bomoni batie maboko capitaine Sele Kamango a expliqué. Tozali na commune ya Nsele précisément na plaza na Sociate Ngamaba bisika na Simbi Komanda. Esali pasi comment on attend moi lelo baninga bazoluka mbongo baninga bake classe mais jeune garçon oyo atelemi na point kuna kota FPI na machette kokata batu kobotola batu ba téléphone bambongo tout ça. Alors population lokola na shola kina bango baza na confiance ya police na bango bango moko population bazuye baye na eti na poste ya police nde bazolia kasa koyeba lolenge nini ko transférer na tous les droits pourvu que ministère public asala musala na puisque trop c'est trop makambo esila mais bana wa mike bazoyoka te wana lobby okomona bapara na ye bayekobima ye mwana aza innocent mais preuve tangible yango lobby okomona bake auditorat
Oh, arrestation arbitraire. Mais population de Kangi, et Kangi Kuluna wana. Déjà passe. Déjà passe. Biso to ça, biso musala to c'est limité na musala na biso ya police. Na lokumu à la police na biso. Merci beaucoup. Na ngambo mosusu pe elenge oyo azalaki victime ya koyiba telefone na ye bakatikati ye machete azali komeka kopesa baexplication. Moyibi wa ibinga telefone na lipapu. Aza kuluna. Aza kuluna. Ebongo machete wana bozo kenda ngoyo. Machete po babetinga ekatinga bapote yango na ye nango po bino moko bozwa disposition nango. Bilenge ya boye bazali komerite soki mokete kovanda nzinga na bato pamba te matoi mangongi matoi eleki mutu mpo na bango kasi baelema ya police nationale congolaise balobi bakolemba bango te bakotia bango tango nyonso hors d'état de nuire. Non assistance ya moto oyo aza na danger te pe akutani na likambo phénomène oyo eza fréquent bisika ebele surtout awa na bi province ya Kinshasa phénomène oyo soki mutu akutani na likama baza ko profiter ko filmer pe ko tiango na ba réseaux sociaux olo olie ba se courir bola nda réflexion oyo héritier mapine mi asel pona bino. Mboka na biso République démocratique du Congo en général pe ville ya Kinshasa en particulier et komi lelo ya kobeba kala mingi te population ya RDC azalaki na bolingo makasi peuple congolais ayebanaki bisika nyonso ke azali moto ya koyamba azali moto ya mawa pe moto ya kosekourir ndeko tango azana likambo kasi phénomène oyo tozali komona ces derniers temps mingi penza na ville ya Kinshasa depuis avènement ya Android eye ezali kopesa pasi pe mawa okomona population bazali kotambola na nzela tango moto akwei maladi eloko ya liboso to réflexe ya liboso ezali kaka kofilme ye pona kotinda ba image na ba réseaux sociaux même moto asali accident eloko ya liboso kofilme moto azana pasi azana bosenga te yo ofilme ye moto azwi pasi azali kosenga secours na yo bokumba ye na hôpital pona kosoigner ye kasi okomona bato bazali indifférent les rares bato oyo bakopusa na pembeni ezali kaka pona kofilme toyebi te ba image yango tango population azali kofilme soki bazwaka nini na nsima ya kofilme ndeko azana pasi motuna ezali boye est-ce ndeko na ona ndaku soki abeli akwei yo kofilme poti na ba image na ba réseaux sociaux ou bien papa na yo azana pasi makasi okofilme ye okofilme te okoluka ndenge nini okopesa ye lisunge kasi boni ndeko azali konyokwa na balabala tozali kofilme comportement ya boye ezali vraiment malamu te esprit ya secours esengeli ezonga epai ya ba congolais esprit wana ya ba android ya kotindaka ba image même ya moto azana pasi même moto azali kosouffrir ezali aide te population ya République démocratique du Congo esengeli to changer oyo tozali kolakisa na ba réseaux sociaux mikolo oyo ezali vraiment malamu te mutema mawa elongwe epai na bato ekomi na yango galerie ekomi na yango kosakana même vie ya bato tozali kosalama seki likolo na yango nzokande vie ya moto ezali sacré tango moni moninga na pasi sunga ye omoni moninga akwei boluka ndenge nini bokotelemisa mituka pona kokumba ye na bahopito kasi kofilme tuyebi te solution na yango soki ezali nini soki pe bozwaka nini tango bozali kofilme mutu ezali pasi pe mawa congolais tika momesano ya boyi Titango nini kuluna ekosila na ville ya Kinshasa phénomène oyo en tout cas eza pour kotungisa population baza konyoka na likambo oyo info lingala ameko réfléchir pour na bino na likambo oyo héritier mapine ba détail likambo oyo bakinois bazali koloba pe tango nyonso esi balembi ezali nde phénomène kuluna lolenge ezali kotambola na ville ya Kinshasa ezali malamu te kuluna ekomi lokola pain quotidien ya République démocratique du Congo mingi penza ya ville ya Kinshasa oyo population azali kotambola ndenge elongo banite lelo phénomène kuluna ekomi na yango bizaleli phénomène kuluna ekomi lokola malaria oyo ba congolais to bakinois esengeli ba vivre na yango au quotidien nzokande ezali phénomène moko bami konzi mboka esengeli batia rigueur pona koyeba na koéradike yango pamba te ville munene lokola ville ya Kinshasa ezali ko mérité oyo ezali ko mérité te ba ministre intérieur bazali koleka nzokande bazali ba patron ya sécurité
kasi soki na ville ya Kinshasa tozali capable ya kosécuriser population te toyebi te soki na baprovince ekozala ndenge nini. Phénomène kuluna lelo esaliki na bacoin mosusu ya ville ya Kinshasa bato batambolaka lisusu te na 16h même na ba 10h to pe ba 11h okoki kokota na bacoin mosusu bagroupe ya babrigand batelemi bazali kobotola o biloko moto akolo bazali te eza pe na bacoin mosusu na ville ya Kinshasa bapolisier bakomaka lisusu te ata obengi bango bakokoma te balobi kuna biso tokotaka te bajeune ya kuluna nde bazali kosala loi na bango bisika na bisika nzoka nde ville ya Kinshasa ezali dirige ville ya Kinshasa eza na mikonzi na yango ville ya Kinshasa eza na batu ya ndenge na ndenge oyo bazali komona phénomène oyo ezali koleka kasi boni ekomi na yango normal. Ville ya Kinshasa est-ce que eza problème ya ba élément ya la police, est-ce que eza problème ya mentalité na bango, est-ce que eza problème nini vraiment phénomène kuluna ezali kosila te ba coin ebele bazali kokotela batu même na bandako ezali ba militaire te ezali ba policier te kasi ezali ba jeune délinquant ya kuluna bazali kobuka ba porte ya batu na machette pe bazali kokotela batu population a évité soki alela wapi ba policier ebele bazali ko abandonner ba société na bango pona kokima bilenge oyo ya kuluna. Phénomène oyo etondi na ville ya Kinshasa population azali kolela tosengi na ba autorité bosala makasi bo éradiquer phénomène oyo kuluna na ville ya Kinshasa bandaku na bango eyebani kasi ba policier bazali kosala bango eloko te misusu pe bazali kokopere na bilenge oyo ya kuluna toyebi te soki bazali kokopere pona koaboutir na résultat nini. Ville ya Kinshasa ezali ville moko inonde lelo na kuluna en dehors ya makambo mosusu tosengi na ba autorité bofongola misu population azana bosenga à vivre na kimia malgré nzala na ye kasi sécurité ezala. Complexe scolaire Pemba yango esalaki semaine English wapi pai ekosunga bana pona ko préparer oral ya anglais na examen d'état. Reportage Ladiland. Le 20 janvier 2026, école Mama Pemba, Oyo ezwami na ville ya Kinshasa, école ya Fondation Nerombungu, et yambaki série ya activité Oyo et markaki mingi penza na cadre ya semaine English Week. Le programme Oyo ezali organisé na ministère ya éducation na collaboration na ba autorité éducative locale. Yango ezalaki conçu pour na ko préparer ba élèves na épreuve ya oral anglais na examen d'état. Ezali bongo étape moko importante na parcours na bango pe na parcours académique. Événement Oyo et bandaki na cérémonie d'ouverture solennelle, élève moko ya complexe scolaire Mama Pemba a prononcé qui prière na anglais. And the spirit of peace. Guide us as we work together for the good of our community and our nation. Amen. Amen. Bosimba pe boyebake importance ya langue anglaise na vie quotidienne ya ba élève yango ezali bongo geste moko ezali ko marquer engagement ya école envers ba enseignant pe envers langue anglaise oyo pona ko créer climat moko ya sérénité avant ba épreuve ya oral na examen d'état. Après prière, promoteur et Rodrigue Mbungu ye a prononcé ki mot ya bienvenue pe azwa ki maloba po na kotalisa epai ya ba invité nyonso fierté oyo ezwami epai na bango pe engagement ya complexe scolaire Mama Pemba ko participer na initiative oyo ya préparation ya oral ya anglais na examen d'état. Inspecteur principal provincial ya ville ya Kinshasa Moamba Jean-Marie Tshisekedi ye azwaki maloba pour na ko prononcer mot de circonstance na discours na ye akumisaki importance oyo ya langue anglaise na système éducatif ya République démocratique du Congo. Moko ya ba première activité ya journée ezalaki bongo démonstration ya conversation na langue anglaise oyo ezalaki réalisé. Better. Can you tell us what the letter of that? So, better is an adjective. It is from good. In comparative of similarity, we use better for making comparison. Yeah. Example, my school is better than them. Thank you very much. Okay, now, can I do? Okay.
By the name of Babedipa Prodi, so I'm a senior in Carmen Science Institute. Made the current staff of compassion. When I am alone at home, V-U-I-M-B-A. Après démonstration, concours ezalaki organisé, ba élèves bazalaki désigné pour nous représenter école na compétition régionale. Concours Oyo ezali bongo moment moko ya événement ya kafu et ko permettre ba élèves ba yeba na ko se mesurer. Implication ba autorité éducative mingi inspecteur Jean-Marie Tshisekedi atalisaki bon déroulement ya événement Oyo pe akumisaki ba initiative Oyo ezali eloko moko ya malonga. Bo simba ke semaine English Week ezali organisé na égide ya ministère ya éducation supervisée na inspection Oyo ezwami na cadre ya processus moko plus large pour na koluka ko renforcer ba compétence ba élèves na langue anglaise. Ba élèves ya complexe scolaire Mama Pemba batalisi enthousiasme na bango pona Oyo e uti bongo koleka. Bo simba pe boye baka événement Oyo et salima ki ne complexe scolaire Mama Pemba ezali organisé na inspection scolaire ya province ya Kinshasa mo amba na supervision ya ministère ya éducation ba activité Oyo ezali pona ko préparer ba élèves ya 6e pona Oyo etali oral ya anglais n'examen d'état. Compagnie africaine d'aviation Océane Mokuse yango et présenter ma vœu de meilleur na population mo ba ke bango baza ko kuba se ko koba ko servir nation. Reportage na confort ya Kitoko. Mule sika bandie makambo ya sika peye. Compagnie africaine d'aviation CA Mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement ale la clientèle na ye ne bandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mo kwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zoko ki sa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. ONG Congo de l'Espoir, ya honorablement Twene yango efungoli ba porte na yango pour la formation ya ofele Christian Kengebeni ba détail. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka honorable Mao Twene oyo bamesana kobenga les responsables Papa Selembao et fongoli ba porte pour na formation professionnelle ya ofele tolobi bien ya ofele na ba filière lokola auto-école, informatique, coupe et couture, esthétique, alphabétisation, na langue toza bongo na anglais, na français. Ah oui, ndenge kaka balobaka, y a pas un saut métier, y a que des sauts gens. Ndeko nangai, qui dit bateo, olobi babongisaka yango lelo. ONG de Congo de l'Espoir, ya mwana mboka honorable Mao Twene, du les responsables Papa Selembao, et fongoli ba porte pour na moto nyonso na Kinshasa en général, pe na Selembao en particulier. Bozwa bango na adresse Oyo, route de Matadi numéro 3 bis, quartier Cité Verte, référence à Reliboulou, na commune ya Selembao, Oza Mobimba. ONG de Congo de l'Espoir, la formation c'est nous. Tosbeta bango masolo etali fele sese pour la semuki wa balenaire na République démocratique du Congo mingi na ngo za kapema na eta moko ya mabe makasi botala ndeti balenaire oyo babenga daka kuna na mai ndombi moins exact. Reportage na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na ote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenien oyo boza komona boye babengaka yango daka kasi okokamwa pe okotuna ngai po na nini daka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo omoni esika kombo ya daka euta
son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka daga oza awa na province ya Mai Ndombe daga ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engai ye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yesu ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to mpe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyeri ya modele oyo nani yango apesaka yango nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyage ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu balenyere ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai poto balonga mpona bana na mino eza kotisa mpe bokolo kokomela yango Stéphana Skandi apesi bino badetail Protivap encore et toujours oyo mama bituna ayebaka te ti lelo apesa mwana ye bire ebe na osante kitoko boye olesaka ye nini aliaka Protivap soka bamama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona babebe pro mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protivap protéine, vitamine, énergie. Aza mayele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakai. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disra, mama de tsamana. Sukana mbimbi. tozabongo na avis de recherche bolanda yango elongo na Nadine Asuna. Famille Kabodi baza koluka mwana na bango Kabodi Adonai oyo azabongo na âge ya 10 ans ye azabongo autiste pe alobaka te aza sormiwe abungaki bongo depuis le 16 janvier 2026. Moto nyonso oyo akozala na information concernant Kabodi Donai akende bongo koyebisa famille tope abengi na ba numéro oyo 089 20 52 699 09 99 170 117 tope 09 86 160 160.
Botaki ebele pona kola na fo ngala juna popo na plus que c'est pas ça. Merci na Igor Ntindi Matomina azaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya grâce pour Baluzolo. Montage ici que pas Francis Kanzalo Koka pe Fabrice Lundomi. Ngala notre option rendez-vous mkozali ko ya au revoir. Mule sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers bavion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.